Kima maboto mondeko maboto mabino tozali ya solo ya esengo ya kokutana na bino isusu na poso ya sika tobandi tozali bongo lundi 3 février 2025 masolo ya mboka ya bino ya biso esengeli ezala ya biso banso masolo ya mboka moko na lelo tokobeta yango na babiangami na biso mibale kasi bokomona bango na baminute oyo ezali koya tokolobela 3 sujets principaux ya liboso ezali likambu ya est ya mboka tokomi wapi na mokolo na lelo wana ezali sujet na biso ya liboso ya mibale tokokende na kolobela likambo bokangi compte X oyo ezalaka Twitter na kala na pe TikTok tina nini bakangeli yango et ya misatu ezali bokitisi ya bozui na Congo tolobango na français réduction train de vie mesure ezwami na conseil des ministres est-ce que ezali pena na litomba ya koleka na kozwango na mokolo na lelo yango ne tokobeta masolo na biso po ezali masolo ya mboka ya lundi 3 février 2025 ebele bakomeli ngai ebele batuni ngai ntango nazali na nzela nazali koya bazali kobenga na kotuna est-ce que marche ezali est-ce que ville morte ezali est-ce que nga en tout cas depuis na bimaki epa na ngai na 6h15 namoni eloko moko te oyo ezali kolakisa ete o marche o ville morte mais en tout cas mwana mboka Daniel Bumba Lubaki azali gouverneur ya ville ya Kinshasa asila ipe na kosala message tant na communiqué na musala na kuti vidéo déjà oyo mwana mboka Daniel Bumba Lubaki oyo apesi mingi ba précision na likambo itali journée ya lelo 3 février 2025 yango nazali kosenga na bino bandeko balandi ya social télévision bolanda na bokebi maloba ya mokonzi ya ngumba Kisasa Daniel Bumba Lubaki. Donc batata ba maman bana Kinshasa nasengi na bino bovake librement l'occupation na bino lakisi que bobima bosala misalo bosalaka normalement. Donc botika kolanda biyoka yoka bikoma koma oza na réseaux sociaux. Toujours à disposition nyonso pour que ville etambola malamu. Eloko oto boye ki ezaki ba manifestation publique parce que nsima nango ba doit kota ki basali ba acte de vandalisme basali ba pillage tout ligne se répété. Alors jusqu'à nouvel ordre tu allez observer mot d'ordre wana. Soki tout changer et vous avez qu'à soit dans nzela nangai soit dans nzela ya communiquer à comité provincial de sécurité pour nous informer bino. Donc bitanga tanga réseaux sociaux bocha de côté. Ville que fonctionne tout ça pour ça économie et continuer de tourner pour te ba soutenir bitumbo tout ça nango na est en boka na biso. Donc na senga bino bo céder na panique te bo céder na intoxication te parce que bilo kwanza bilo ko zali ko buta na bakano moko o zali identifier te pour na ko cha intox na kati na bino na kati na biso. Donc to céder na panique te tout ça va to banga te. Donc to continuer ko tambola ko sala on sait to bomesano lobby sécurité vous ala au rendez-vous à disposition nyonso ezali wana pour na te bozala bongo na kimia. Donc tozali bongo na sima ba FARDC na biso toujours continuer ko soutenir bongo. Tozali bongo pe sima ya appel etata mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi wa mobiliser biso pour na mambo comme biso na mboka na biso. Donc to bosani pété to continuer ya ko se manifester autrement que la gestion publique. C'est-à-dire que dans la prière na mambo beaucoup koma beaucoup loba bo la vidéo moko positive peut-être pour na soutenir bitumbo toza nango. Donc na yebi te nzamba za na biso to kolonga. Donc voilà, vaquez librement vos occupations. Kinshasa lobi kozala en vie et aussi sécurité kozala au rendez-vous. Donc voilà. Ce qui est ce qu'ils allaient, tu as bon la canaux officiel pour te informer bien. Tout le temps, la bonne lobby na bobangité, tout ça, on s'en souvient que l'on bani et tout qui est boiti dans nouvel ordre. Merci. Merci mingi bandeko balandi wana botiko la nana bokebi mwana mboka Daniel Bumba Lubaki gouverneur ya ville à Kinshasa aussi koloba été to vaquer librement na ba occupation biano
aussi Kozoyango, bolanda ba intox T, bolanda ba réseaux sociaux T. En tout cas, la vie a bel et bien repris son mode de chemin. Donc, Zala Nanzela au TKK. TK au Kota Ramoussa, la ville. Kota Bisobaoyo, tout ça déjà, la ville depuis 6h45. Donc, Moussa les Aïko Salema, Malam Namokolo. Il y a Lelo Masola Mboka lundi 3 février 2025. Mobiang Menabiso Azana Loboko Nangaya, Mobali, Ezali, Solomon Mboka, Alain Bouembia, Oyazali. Chargé à communication, coordonnateur à communication à dynamique Bemba président. Moi Mboka, Bouembia Mbote na yo. Mbote ndeko Élisée wa Marakiza, Mbote na balandiban sur Social TV. Poste là moi sika. Poste bandi malamu, malgré Pokoso, malgré passe tout ça dans la République Mobimba na par rapport na makambo oeza pour les Cana Est. Merci Mimon Mboka, Alain Bouimbia. Le numéro c'est le 085 199 98 22 Nabandeli 85 199 98 22. Ça ne sert à rien de nous appeler Potoko Yambayote, Soki peut bipé. Tout ça n'a pas besoin d'unité à coller Kanako rappeler Poto les Kanako Yokayo. Donc deux moyens. Il y a Kokota communication Nabiso Ezali à Solo Simon Mania Simon ou Bengi SMS na 085 9 98 22 topé même numéro mais wana Ezali WhatsApp okoki mais la biso pe tokoleka na ko yanola na mituna oyo ekoleka na otuna mabela nso mi bale na loboko na ngai ya mwasi Ezali mwana mboka Bob Kia oyo pe azali mokambi ya fondation Beka Bob Kia mbote na yo. Mbote ndeko Élisée, mbote na bandeko nyonso bazolanda biso, mbote na balandi ya social télévision, na PCP mbote na bandeko na biso banso bazolanda biso na mboka na est na biso ya mboka boyeba ke tozana bino elongo tobosani bino te kinga na biso FRDC tozana bino elongo président Félix Antoine Tshisekedi nazana yo nazana yonde Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Tobo sanité ko pesa mbote na ba ko na biso na libanda ya mboka bozali ebele en tout cas na semaine bobenga ki bomoni biso te en tout cas tozali cette semaine pour ce haut toza vraiment au rendez-vous ya masolo ya mboka vraiment tozali libanda mboka bozali ebele clin d'œil à tous les anciens du collège Boboto n'en déplaise à Alain Bouimbia, il y a autant à collège, il y a Bado. Mais en tout cas, tous les anciens du collège Soboto, Mbote, Nabino, Poso, Ramu, Yasika, O, Maboto, Nabino, sujet Nabiso Liboso, Est, Yamboka, Tokomi, Wapi, Namokolo, Naolo, et c'est gay, tout ça, une information de l'Amérique Nabokebi, porte-parole, il y a Force de la République démocratique du Congo, Mwanamboka, général Sylvain, et qui a communiqué a annoncé on a noté des kolanga histoire à Tunga sinon Mwanamboka Sylvain Kenga a annoncé l'Iwa il y a colonel Alexis Rugabisha Oyazali commandant il y a 12e brigade il y a FARDC colonel Alexis Rugabisha, commandant 12e brigade, il y a Forces armées de la République démocratique du Congo, Oyo a Koufi arme à la main, na Calais, territoire ya Calais, Tozali Bongo, na province sud Kivu, embuscade Izala Kiwana, aux environs de Mukwiza, colonel Alexis Rugabisha, en tout cas, ceux qui tozu photo na eto le canarotier la bino ou na même na information il y a 13 heures tous les 14 agneaux surtout les canakozoa photo il y a colonel Rugabisha oyo atiki biso to komi wapi mwana mboka Alain Bouimbia likambu ya est ezali kosala pasi tala susu tozali kolela Peter Siri mwami tozali kolela bandeko na biso ebele bazali kotika biso o ba lapandai drapeau pour bakufa pona ekolo colonel mususu pe ya oti kotika biso azalaki na front na territoire ya Calais. Kagnisi toko exprimer ba condoléances na biso na famille ya Mowe pe
la famille FRDC Mopimba pour la perte. Il y a chaque militaire, il y a chaque héros congolais au hasard Kokufa na front pour protéger Mboka, pour protéger Mboka et pour l'intégrité territoriale na biso. Je crois que le chef de l'État a Outaki Koleka Mikolo Mileki cause la décision Moka Noumoné a mise en place na Mapinga et je crois que il faut bateau oyo bazwa ki nomination baleka kolakisa biso bukasi na bango baleka kolakisa biso eyebi nzebi na bango oyo bazwa na makambo matali Mapinga pour que ko réorganiser balini non surtout de front pour que tout récupérer rapidement Goma to récupérer ba partie à territoire to perdre parce que kotika ngonga eleka ebele eza pour permettre bato wana ba se réorganiser pour kokoka ko progresser pe ko sala ekolo mabe. Bobkia to komi wa pipasi ejubiso lisusu tozali kolela bandeko bakufi colonel Patiki biso susu na axe ya Calais kuna na Bukavu na province ya Sud Kivu. Oui, tokoki kosepela te na bobungisi moto eza d'abord moto nde akei toza de cœur na famille biologique na famille na ye nyonso FRDC c'est eza perte pour la République mais eza eloko moko il faut pesa lisusu biso makasi et pesa lisusu FRDC makasi ya ko fournir lisusu ba effort pour to longa lisusu etumba. Donc ala pakindai akukufa na se ya drapeau ala pakindai na drapeau akufi pe na musala na ye donc molimo moye mopema na kimia mais epesa biso susu makasi ya ko continuer ko bunda ko longa pe etumba. Merci mingi na onezalaki mise en entrée ya likambo Italie Est tolandi na tolomaki na bokebi sommet ya SADC oyo utaki koleka na mikolo eleki un sommet extraordinaire en vue SADC EAC opportunité nango ezali nini alors que tozo décrier baimboka bazali ko décrier kolongwa na EAC parce que condamnation ferme envers le République du Congo envers Rwanda ou azali pays agresseur la République démocratique du Congo ezalité na ngambo ya SADC c'est vrai bafandaki mwana mboka président Angola azalaki na réunion en te celui Tshisekedi a participé na visioconférence. Est-ce que sommet ango ezali opportun na mokona lelo SADC EAC alors que RDC envisager kolongwa la bana kati ya makamba EAC Alain Boumbia. Je crois que makamba EAC c'était ezaki filet moko munene pour la diplomatie na biso pour ko affaiblir biso parce que limite ya EAC et la kisami pays ya EAC ils ont attaqué pays mususu ya EAC ouvertement et il n'y a pas de condamnation ferme claire des autres membres il y a nini ya EAC. En tout cas il faut tout envisager départ il y a République démocratique du Congo na organisation mafieuse wana o batiaki pona juste kobenga biso pour que ba profiter na nini na mboka na biso pe na kita na biso. Sommet EAC SADC, je crois que na analyse ngai naza ko sala pour la situation de la République démocratique du Congo, les pays africains doivent comprendre que l'OTAN et l'Occident, l'Union européenne, tous ces gens nous font la guerre à l'Afrique à travers le Rwanda. Ils ont choisi le Rwanda comme son policier, comme la personne qui fait la guerre par procuration pour eux. Et ce qui, les Africains, surtout Baïta et SADC, va se réunir pour la cause de Mokano Makasi, côté à fin, côté à Maboko na Congo, côté à fin, na Makambo Eza Kolekana Est. En tout cas, les Africains vont passer, les pays africains, les États africains, les chefs d'État actuels de la SADC vont passer à côté d'une grande opportunité de dire à l'Europe, de dire à l'Occident que ces temps-là de la colonisation ou même de la colonisation par procuration, Ngongawana et Sili,
toza ba état libre, il faut tout quota na ba partenariat ya sika ya coopérer. Yango wana SADC eza invité, sommet wana ya SADC, c'est important. République démocratique du Congo est participé, c'est important pour la Kisabato à SADC que nous livrons une bataille pour l'Afrique. Si la RDC est la gâchette de l'Afrique, par où passera le développement africain, France Fanon, je crois que bah, africain, il faut pour protéger non seulement la RDC, mais qu'on l'a qui ça. Surtout, il y a Bikolo Misusu, il y a un continent Misusu que nous, les Africains, nous voulons la paix, nous sommes des peuples de paix, nous voulons la paix et à travers ça, ça peut être une guerre pour écraser, changer le régime de Kigali pour assurer que la région Mobimba, il y a Afrique centrale, Ekotana Kimia, et puis tous à la tourner vers le développement. Mon amboka Bobkia, Orandi Nabokebi, Ndeko Alain Bouembia, sinon sommet, SADC, EAC, ils sont importants, Bandeko Nani Balé, organisation Nani Balé, Balé Kalakofanda ensemble, et l'Ongo pour le Belani Kambouya RDC, alors qu'on sait que pays agresseur, Rwanda, ils sont membres, il y a EAC. Bon, vous pardonnez, vous êtes trop brut. L'organisation a une importance dans l'importance dans l'importance. Parce que déjà au départ, mboka nini oyo batiaka ekaka misapi batiaka ekaka maboko basimbaka simbaka ekaka pona nini po kaka azana makoki oyo nyonso mokili eza nango te. Donc tokozalaka na kimia te, jamais tokozalaka na kimia. Et puis l'organisation wana nyonso bakotikala kolinga biso te. Ndeko alobi awa guerre par procuration. Et loko bango basalaka à travers l'organisation wana nyonso yango wana. Lelo toza na guerre ba minéraux na biso eza to ba bela expression ngoni. Et ba minéraux na biso eza pillé. Lelo iPhone 17 est bimi pendant la guerre. Tant que lobaki non to tika makambo ya banini ba sanctionner comme on ngoni Apple. Bango wana ba bimi si suni à travers quelque temps. Kakao ya biso gaza. Et Rwanda peut accentuer les choses sur makambo na agression na ye. Mutu mobimba. Tot natala ki na oyo babengaka eloko nini parlement soki nini wana conseil de sécurité et tout ça. Mon pays oyo France alobi pendant que le Rwanda n'a même pas 1 gramme d'or, ne produit même pas 1 seul gramme d'or, mais c'est lui le vendeur. Pendant que le Rwanda ne produit même pas 1 carat de diamant, mais c'est lui le vendeur, le plus grand vendeur en Afrique centrale. Azwakamo wapi. Et puis bamboka wana nyonso oyo atekelaka. Bazala na kati ya SADC, bazala na kati ya EAC. Pona nini okikoloba te muninga yo na mboka meloko ezalaka te. Ndenge nini yo oteka yango en masse, oteka yango ozala oteka yango na facilité bo. Bazo bapeta. Mais ceux qui vont continuer à consommer, ça voudrait dire que ce sont des gens qui sont parmi ceux qui nous agressent. Ce sont ces pays-là. Chaque jour, nous avons la TV, nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est le moment. C'est le moment. Herman Cohen a l'obaki avant au pouvoir. Herman Cohen a l'obaki bozole la Mobutu. Mais c'est un autre Mobutu qui est né. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Alors, président Félix Antoine Tshisekedi Tata, refléter et puis incarner makambo nyonso Mobutu azalaki nango. C'est toi le chef. Salela yango. Ba makambo ba SADC, ba EAC, tout ça, ce sont des distractions inutiles. Nous ne sommes pas les bienvenus là-bas. Distraction inutile pour Alain? En tout cas, comme je disais, je l'ai répété. Tout le monde a micro, hein? Makambo na biso par rapport à EAC, c'était vraiment une distraction, c'était un filet au Bakotaki
chef de l'État na kati. Parce que toyebi que la plupart des pays de l'EAC, lokola Kenya, lokola Ouganda, lokola Rwanda, ce sont vraiment des États qui sont à la merci de l'OTAN, du Commonwealth, et puis il y a des pays occidentaux, mais sous lokola États-Unis ou Angleterre. Donc c'est une distraction de faire des discussions avec ces États-là. Il faut SADC à sa résolution. Il y a aider RDC, lokola Asungaki RDC, et la période de Laurent Désiré Kabila. On a Sunga que crise est définitivement juguler dans l'Est et en Mboka. Merci Mingi Monamboka Alain Bouembia, merci Pena Bob Kia tozali kokoba masolo na biso masolo ya Mboka Mkonalelo likamukaka ya Est tokomi wapi Bevek ya Senko et puis il y a Monamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel peut être le message que le chef de l'État adresse aux évêques? Que peut attendre la population congolaise à Zelanini n'a pas yaba évêque Tobandagi na yo na pesi maloba et pas Bobkia. Bon, moi nazo senga ba téléspectateurs nyos balandi ya masolo ya Mboka balimbisanga lelo naza trop direct. Naza direct tout en respectant. Voilà. Oui, non, je ne peux pas coquiner en dehors il y a Mibeko. Mon problème, je suis un chrétien. Moi, je suis un chrétien. Et puis, engagé Penza. Mais, pour le moment, nous avons un apport avec l'église. Personnellement. Nous avons un apport avec l'église. Et puis, président de la République, s'il vous plaît, qu'on se laisse distraire dans l'église, dans non. Ce qui les lomboka oyo to comme la largesse makasi ce sont les églises. Ba église na biso. Ba limbisanga vraiment. Tango kaka yemoko Yesu Christu. Oya loba ya Yesu et ya Nzambe ya Kaisara. OK? Makambo etangi bitumba intégrité territoriale, ma sécurité nationale, tout ce qui va avec. Rien à voir avec les églises. Mais on sait que les catholiques, c'est quand même la grande gestion de la République démocratique du Congo, non pas seulement la RDC. Je suis catholique. Oui. Je suis chrétien catholique. Donc on peut quand même faire confiance à l'église catholique. Je dis bien, l'église n'a rien à voir dans tout ça. En tout cas, le président de la République, il y a botiana no église musika awa misala nde salema to bunda tia nyonso en marche po to longola nanu bitumba oyo koteli biso na mboka to kena mo musika to zongisa mo ti place outil. Les églises, moi je trouve que ce sont des distractions pour l'instant, parce que na minute oyo église a pour na paix na sina na mona place église et l'obité que toke bitumba. OK na mona nonte église pour na paix azaka wana to sambela nzamba ko sala tout ça mais ya nzambe moment oyo ezali moment ya bitumba eza moment te que to croire à l'imaginaire mais to Bouddha ba ka ba église wana s'il vous plaît na minute oyo ba président ko se laisser distraire te na makambo ya ba pasteur ba sango ba nani ba imam ba nani nyonso wana tout ça ce sont des distractions. Battons-nous. Église Ezawana aoyate po yebisa biso to bunda. Aucun de ces pasteurs là au mona ya azote ya na église na ye que ba frère beaucoup s'enrôler na armée. Oh ba frère tous pesa 1 franc na ba FRDC. Na moni ata message ata mon côté. Bazo welisa kokenda na présidence, kokenda kokota na président de la République, ba wana eza publicité na bango. Ba ça la publicité. Pour l'instant, président de la République, premier ministre, botiano ba église de côté. So ibolingo sanisa bango, ba sanisa mbongo, batinde la FRDC. C'est tout. Ndeko Samuel a réagir na WhatsApp ya mboete na tuna même motuna na mona mboka Alain Bouembia. Ndeko Samuel a dit nous sommes en route vers un dialogue inclusif
avec la rencontre entre le chef de l'État et les évêques de la Senco. D'accord pour ça? Bon, dans le dernier discours, il y a un chef de l'État, et par rapport à la situation grave et terrible, menace que nous vivons dans Mboka, il doit y avoir une cohésion, une union de peuple. C'est parce que nous sommes trop divisés, pas à cause des intérêts égoïstes. Nous n'arrivons pas à transcender nos intérêts. Pour Koluka, ni les alliés intérêts à Congo, ni exactement Abisso et Sikamoko, tous travailler ensemble en tant que des fils d'un même pays. Pourquoi un petit pays peut se jouer de nous autant des années comme ça? C'est parce qu'en interne, nous avons soudé, cohésion et égalité. Il y a quelque chose de vrai qu'il dit, c'est-à-dire que même dans les chefs de nos églises, on a passé les réveils du citoyen. Réveil, il y a citoyen, et puis ça, il y a église et église. Il y a l'église catholique, il y a SCP, mais les autres églises là, où l'église a réveil. On se passe à l'église. Donc, tiens, on se passe à Moulongo. Attends, parce que culte écuménique, parce que les locaux, il y a le culte, la paix du peuple. Le problème, c'est vraiment l'église de réveil. Le problème, c'est que protestant, catholique. Je crois que le président a besoin, il y a tout autour de lui, et dans une clarté, que les gens mettent, bon qu'elle n'est pas chef de l'État, que beta Masolo na binoté. Masolo, il y a un intérêt à binoté, Masolo, il y a un intérêt à XYT. Bon qu'elle n'est pas l'amboka. Nous avons un problème sérieux qui dure pendant 30 ans maintenant et nous devons mettre fin à cela. Nous, les Congolais, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la tête du pays un fils congolais, Oyo, nous avons doute de la nationalité, la naissance, la appartenance na mboka et tout l'indiqué, Moutounio surtout tout autour de lui a demandé makambo ya solution ya mboka, pas makambo ya solution ya communauté pas un problème ya intérêt to ya mutu songolo pakala, mais même autour du chef de l'État dans un esprit de cohésion nationale, même makambo ya mboka pour que tout trouver solution. Problème en boka pour que tout trouver la solution et que mutu na mutu atia maboko. Abakotia maboko te ko luka ke ngai fona zala. Ngai fona zo isika ko ngai fona non. Il faut ezala makambo oyo tozolobela makambo ya mboka pour tout trouver solution ya mboka. Pona bien ya mutu nyonso tout. Même na mwana oyo moni na nte azana libumu. Ya mama na yebake soki oké autour à chef de l'État décision aux akozwa mikano bozakozwa ezala propice ezala na avantage ya bato wana o tomoni atati. Merci mon amboka Alain Boumbouandeko André Alobi. Faudrait prendre des mesures impopulaires mais salvatrices. Quelqu'un devrait avoir le courage de le faire. Bobkia. Petite réaction na Ndeko André. Ndeko André, Aza esprit averti. Nous avons un grand esprit. Quand quelqu'un réfléchit de la manière, donc ça voudrait dire que c'est un grand esprit. À comprendre, à Yebi. Aza projeté déjà Makamouya bien pour l'Amboka. Lelo n'a pas ça exemple moko. Comment il y a une église au bateau tozo benga ba église. D'ailleurs quand on a rappelé ministre de la justice Constant Mutamba. Est-ce que l'église wana nyonso na bandelita ngo bandaki mandat na yo? Ba église wana nyonso ba pesi ba personnalité juridique na bango. Ba si ba pesi parce que jusque là ba mesure yango nazo pekisa nazo lingate oza bazo benga populiste azo sala publicité trop alinko loba trop mais ba mesure azo zwa ezo suka nzela yaka pona TV. S'il vous plaît, monsieur Constant Mutamba. Ozwaki, Olobaki, Opesaki, l'église 6 mois. Il y a une personnalité juridique. Donc, le corps là, l'église, ça voudrait dire que les gens sont présentés aux personnalité juridique. Ils sont dans les normes. S'il vous plaît. Donc, l'église,
ndenge bazali wana okomona liboso ba église nga neti ngai nafandaka na Bandalungwa nazali mwana ya Bandalungwa liboso ya ba église na biso komona ba église oyo ba église de réveil na église na biso ya catholique bato maboma balala chaque jour liboso ba église bato maboma baza wana mais soki église wana eza penda église eza œuvre sociale et qui par vie à bato wana ti lelo bazaka na ba situation wana ndeni pour te dire que l'église n'apporte aucune solution à cette république. L'église n'apporte aucune solution dans cette république. Ce qui te l'a délicat à Makamouya l'église, dans l'obité que tout ça me l'a rassouté. Mais ce qui te lobby, tu mélanger politique na Makamouya religion, tu l'église. Tu kozonga sima, tu continues kozonga sima. Pour l'élo, et l'eau kozonga sa Congo sima, ils ont l'église. Et j'assume mes mots. J'assume mes propos. Église azana part na ye. Politique pe ezana part na yango. Biso pe population tozana part na biso. Donc makambo ya ba église wana na répéter lisusu. La politique c'est la politique. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, monsieur le président, longwa na sentiment. Longwa na sentiment ya bato anya so ba yebisa yo. Et l'église est importante dans le lot. Moi je suis chrétien, pour ceux qui nous ont mis, mais l'église n'apporte rien. La politique reste la politique. Ceux qui sont méchants, ceux qui sont occultistes, ceux qui sont nima. Salam sala oyo, biso topone la yo. Salam sala wa. Merci beaucoup, Mwanamboka Bob Kia. Tous allez na premier sujet, il est 9h45, Totikali na 35 minutes, en tout cas on va aller rapidement. Mobilisation, quand on a premier sujet, mobilisation autour du chef de l'État. Mwanamboka Bwembia, ça ne se sent pas. Dans le lobby, la mobilisation, elle est faible. Union sacrée, Basali Kolobate. Bazelaki Mokonzamboka lobby, mais que font les autres? Sinon, na émigration que sommes là-bas, kasi na minute muke, to la nana nous interpellation moko, il y a pasteur Walo Mutsenga, même ceux qui Bob qui a ligné, mais il y a un pasteur qui a lancé un message, il s'agit du pasteur Walo Mutsenga. Fiston Atunga du côté organisation, tout le nana nous mwanamboka Walo Makambu Alobi, Sinato Zonga na plateau Potolo Belikamboa, mobilisation tout autour ya chef de l'État na situation oyo ya Est Yamboka. Tous entourés na ba voisin ya mité mama B, tous entourés ba européen ba lingi bisote, ko banda na ba o ba colonisa biso. Bangonde ba exposa biso penda bato ya liboso. Alors, tout s'organiser. Soki mutu alingi yo te, okufa te. Tolobi, tosali ba makambo nyonso toketi makambo ti na domaine nyonso tolobi bazokipe te électrique baza na posa koassiste biso te. Alors, tomitika mpo bango baboyi te. Tout s'organiser. Tout s'organiser pour que tout défendre notre pays. Moment to komi nyonso eza na valeur, même $10. Bon na ba période to yoka o mutu moko détourner son bon na période o to yoka détourner, hein? Bandeko na moment to luka mbongo to défendre nation. Soko bandai ko yiba bandaka laba pour turo yo na ndimite que justice mutako sambisa turo peuple mutako sambisa. Parce que mbongo mingi ko kende na kosomba bibundeli et ko kenda na ba détournement te. Et ça trop tard. Tout ça na tout le temps ya ko s'organiser. Tout ça na tout le temps ya ko loba Union européenne, américain, to lobeli bino pe mingi, to supplier bino to expliquer to lobby makam nyonso, to comprendre que vous en avez besoin ya ko assister bisote. Mais c'est possible, nous pouvons vivre sans vous. Et tu dois s'organiser. Et ça trop tard.
voilà message au penza ndenge na uti koloba soki moi direte zalaki moi bolimbisi pamba te même kolia biloko mingi tozoki betu te parce que en tant qu'humain, en tant que Congolais, nous avons déjà prêché plusieurs fois na Goma. Nous avons beaucoup de connaissances là-bas. Tant bazo benga bozo kamaka munenge zo le kapuna. Moi penza olia eloko na monoko ezate. Wana ezaki pasteur Walo Mutsenga Alain Bembia. Je crois que Maloba ya Walo Mutsenga et abordé kaka ndenge intervenant dans la plateau lelo makambati koloba sur l'Union européenne, États-Unis qu'attendre d'eux et l'autre comme côté Walo Mutsenga pas le biango. Non, ça a toujours été clair Banakala. Il faut seule force na biso et à la force diplomatique et à la force politique ya mboka na biso et kouta ceux qui te formé armée ya makasi. Ceux qui te pesi mbongo, te pesi mayele, te tie sagesse na formation ya armée sans émotion, sans état d'âme, te former ma pinga ya makasi na monique solution ya mboka na biso ezawana. Solution ya mboka na biso ezaba na ba intervention ya ba payate, ezana ba intervention ya Union européenne te, ezana intervention ya États-Unis te. Tokobika na États-Unis te, tokobika na Union européenne te. Bango baza kobika na mbeba na désordre o eza ko salema na est. Bango bazobikila wana. Boni ba olingake makambo pa na biso ezonga na molongo. Voilà. Alors pour la mobilisation autour à chef de l'État, ngai naza molobeli ya bato mususu wana te na présidium ya Union Sacrée, naza pe molobeli officiel ya mouvement de libération du Congo te ni ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba, mais nakanisi que Jean-Pierre Bemba ça a toujours été un partenaire sérieux. Ça a toujours été un homme d'affaires sérieux, quelqu'un de très sérieux. Donc Azui sérieux au surtout à Yébike, homme d'affaires, il faut Zalanango. Parce que dans les affaires, dans le monde des affaires, ceux qui ont la sérieuxité, parce que sérieux, ceux qui ont la capacité à se confier et pas la confiance, et pas ne salarake, aux la crédibilité, au Coca-Cola, Wambongo et Belé. Ayebi, attitude douana, Ayebi makamwala pe, à développer un makasi en tant que businessman, pe, dans sa politique, c'est un nationaliste sérieux, tel qu'on n'en a pas encore tous en ango mikolo na Congo. À Kenya qui mobiliser, puis à continuer à mobiliser. Le lundi, moi l'amboka Jean-Pierre Bemba na invitation ya gouverneur ya Chopo à cause na Kisangani pour mobiliser budget pour la côte armée pour na kosunga ekolo na biso pe pour défendre l'intégrité territoriale na biso. Les gens doivent se mobiliser. On a déjà quelques images, il y a Kisangani, Fiso Atunga. Bato baza ko sala mobilisation te position na bango yebami. Ba caméléon, hein? Bato ba changer comme posoer yo surtout. A cause na Kabila bongwani ake a komi Tshisekedi a ko changer. Lelo mususu ba bundisa ka Bemba melobi ko ka ba komi na Bemba kaka ndenge wana bango bazala na position te. Bazana idéologie te, bazana conviction ata mon côté pour na combat et à makambo etali mboka. Wana bozali komona na Kisangani ndenge ba moteur bazali ko bongama pona okende ko yamba mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo akozala na meeting na place de la Poste na Kisangani na commune ya Kisangani pe et kozala kaka na libanda wana donc Kisangani est déjà en ébullition. Bob Kia, on répondit avec toi, message à Walo Mutsenga et puis mobilisation autour de Yamakambouya Est, mobilisation autour du chef de l'État. Voilà, merci encore une fois pour la parole. C'est la première fois, on a, bon, entre guillemets, homme de Dieu. Respecté, homme de Dieu, l'ongola entre guillemets. Homme de Dieu, point bas. Voilà, merci. Azwa, allo balokola mobali mbali buso. Walo Mutsenga, pasteur, place aux Ali, respect. Wakulutu. Mais respect. Na sepeli na maluba na yo.
au lobby penza que on to lakisi bango que on peut vivre sans eux. Donc oza penza mobali na ba pasteur nyoso na mona na temps de crise auto za nango oya zu courage ya kozala clair ko lobali kamuna ndenge sengeli na yoki yo na féliciter yo. En tout cas chapeau bas. Mobilisation, on va bel et bien mobiliser, on aura beau mobiliser, mais biso moko faut tout l'accent au patriotisme, biso moko ba congolais. Nga il faut na zila teba ya obi ibisanga ke na bundela mboka nanga. Pour chacun sa manière de bundela mboka. Oya moni kaza disponible, peut disposer à lingara mboka na ye. Ba routine na été. Mais la mobilisation, wana mobilisation na libanda mboka otozaye komona na état de kesi koyo wana libanda ya mboka ndenge ba congolais ba manifester qui paie. On y va. En tout cas, ça fait du bien. Et ça fait motivation na ba FRDC na biso. Tant bazo mona libanda ya mboka, bato baza de cœur na bango, bazo se mobiliser boyer. Donc à Monique tozo bunda pambate. Tozo bunda pambate. Et puis ça encourage aussi le chef de l'État. Ça encourage le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à soit ma décision, et ça que Mboka naye et Zanakimia. Parce que Félix Antoine Tshisekedi, à ce que je sache, Azanan. Et puis, la minute il faut jouer ma décision, ate saliba tout passe. Mais pour l'intérêt du Congo, il faut Asala. Et surtout, nauti ko sepela na eloko moko ndeko Alain alobi awa ba caméléon baza ebele. La seule personne au sein de l'Union sacrée oyo ngai na moni oazo eza mboka te mutu spécié ba moyen wana yiye moko aza ko tambola kana ba invitation mobilisation aza ko sala Jean-Pierre Bemba Gombo na sepeli en tout cas na spécié lisusu longoni ya makasi pour le seul oazo tambola pona ko mobiliser batu na mboka oyo c'est Jean-Pierre Bemba. Félicitations encore une fois. C'est un partenaire sérieux. C'est un partenaire sérieux. À la Kisi Penza que c'est un patriote. Parce que bateau il autour de changement de constitution le plus important. Mais Makele na bango tozo ka soutien. Bazo tambola pété. Réaction de Vanny Nango, il y a mon amboka Billy, il y a un peu de sujet. Il y a eu mon amboka Billy à lobby. Mais Kabou ya pe afandi sui. Azo le baté, azo la pe mokonzi, il y a eu des tests. Malheureusement, tozo la muto a eu des tests na plateau pour tout naie pour nani UDPS bazo kabangote. Ndeko Billy, totangi intervention na yo. Deuxième sujet, fermeture Bokangi, il y a compte X Kalezaki, Twitter, na Bokangi ya TikTok. Ponanini Bakangi yango. Était-ce important na moment où il y a kokende na kokanga Twitter na TikTok. Alain Bembia. Bon, na bandiete officiellement na moni message mon côté topé communiqué moko et puis ça mis le gouvernement que bon pour des raisons XY bah à limiter ou bien bah kati accès na la plateforme X topé la plateforme TikTok. Mais en tant qu'utilisateur tu remarqueras que le biquet accès est difficile na TikTok puis na plateforme X Twitter. Tu salé ba VPN, tu salé là qui ba VPN. On veut pas sa solution. Tu salé là qui VPN, tu salé là VPN. Parce que dans la Congo na état où tu commis c'est quand même ridicule. C'est quand même ridicule. Si la communication du gouvernement ne peut pas orienter la colère des Congolais, ne peut pas orienter indignation ya ba Congolais face na ba image na oeza kolika. Il faut que ça la communication pour orienter cette colère là, pour guider ça et non okende kokata ba plateforme ya communication eza ko permettre que bandeko baye ba makambo eza koleka na mboka. Il faut toyeba carnage oyo Rwanda esali et puis ça biso kanda et révolter biso pour que tozwa mikano
moko na moko place à ça. Na kanisi ke soki ndako eza kopela moto okoya otuna te nani atiaki moto. Tokolukana nu mai toboma moto. Tokotuna mutu atiaki moto sima. Mais na minute oyo kanda na biso tout ba congolais il faut ezala orienté vers régime terroriste ya Rwanda pe to mekakoti ya mayele na biso ba énergie na biso ba nzebi na biso mayele pe boya na biso na ko contrer pour nini guerre et agression ko contrer yango pe ko zoni sa ba agresseur si alors ko kata ba plateforme c'est pas la solution. Bandeko bazali kobenga s'il vous plaît to bandena koloba ete ça ne sert à rien ya kobenga pour to koyamba na biso ti c'est mieux ya kosala lokola bandeko Billy André na Simon ndenge bazali kokoma na WhatsApp ou bien kosala SMS wana nde to koleka na kotanga message na bino appel en tout cas moyen to yamba ezali te Bob Kia réaction est important. Il y a na Twitter, na TikTok, na mokolo lelo. Bon, je ne sais pas de qui ça relève de l'autorité de qui. Bon, pour le moment, on a évité. Non, ma Cameroun, comme appelle moi, belé. Je ne pense pas que c'était la chose à faire. Je ne pense pas. Mais bien que Ngaïpe na yo qui place mon côté, ou communiqué officiel que la plateforme wana et ça tout ça ba lobby ou ba kokanga yango. Mais papa, les pays, les vieux pays, comme les États-Unis, les anciennes démocraties, président de la République, fonctionne il n'y a pas longtemps. Mboka a décidé à l'objet sa TikTok. TikTok. En États-Unis. Les États-Unis. Bon, biso c'est quoi le toko kamila monine? En temps, au moins une minute, oyo. Pour empêcher Moutou à se comment on peut appeler ça, communiquer, libre expression, tout ça a droit à péter. Ça ne faut to boyinde ba campagne ya mabe contre Mboka na biso, to boyi ba campagne ya mabe na guerre na et comme les biso na Mboka, mais elle a qui c'était que toujours retiré ba droit na ba. Quand on demande même aux administrateurs, le groupe WhatsApp va censurer, va dénoncer. La démocratie, c'est autre chose. Il ne faut pas qu'on confonde les rôles et les attributions que nos autorités ont. Donc, aucun va empêcher mon vie privée n'a été. Ce qui n'a lobby, bon, net na minute, mon loco la Martin Fayoulou. Ce qui a ici, bino que l'on a l'ingara Fachite, la l'ingara Félix, ça problème. Et ça conviction là y na ici connaît na lobaka chaque jour na lobaka entourage ya chef de l'État na linga ngote. Moi je suis là pour Fachi. Mais je ne suis pas là pour qui X Y. Donc na minute ko empêcher mutu à salela nini liberté d'expression na y. Et ça crime. Vous allez garantir la constitution. Et ça crime. Garantir la constitution, la liberté d'expression. C'est garanti aussi dans la Constitution. X. Et ça, ma plateforme, il y a communication. C'est à toi de faire un choix. C'est à toi de choisir ou de juger que les informations vraies ou les informations vraies. Je crois aussi ceux qui, pour la qui communiquent mon officiel, il y a l'État, il y a le gouvernement, et lobby qui est au accès à X, la plateforme X, to TikTok, mais ceux qui gouvernement est gêné. Ceux qui, c'est ça, ils ont un problème. Pour la diffusion, il y a un contenu, il y a un compte X, il y a un Facebook et tout. En tant que l'État, ils ont un levier où ils ont permis de créer à solo là, na Facebook, à solo là, na Twitter, à solo là, na TikTok, que ba compte tel X, Y. Par contre, tel ils ont diffusé fake news, fausse information, tolingi lisusu, compte est diffusé dans la République démocratique du Congo. Oui. Et puis ces gens vont s'exécuter. S'ils ne s'exécutent pas, bobengi bango bokadi o wana gozala siko masolote bokati makambu na. Mais bon ba communiquer que to solo la ina bango boye. Voilà. Ba respecter te tozo kata. Voilà. Ils ont été que beaucoup de privé population n'a pas droit naé
na droit na yo ezali constitutionnel. Merci beaucoup. Notre message à Ndeko Daniel. Bon, on a un troisième sujet pour tout le 15 minutes pour terminer ma solambo comme on Ndeko Daniel Obi, faut acheter des armes très sophistiquées, former des hommes pour les manipuler, mais l'argent de la guerre reste à Kinshasa. Bon. Ils ont point de vue, je crois que c'est légitime en tant que Congolais à émettre un point de vue en rapport. Les ambalades depuis des années. Les ambalades de Jean-Pierre Bembassi à Lubila, comment on a livre le choix de la liberté. Les généraux sont toujours en limousine. Là, on a des généraux, ils ont un étage, ils ont une limousine, ils ont 4x4 et un dernier cri. Mais ceux qui au Taliban, on a à Zouaka, au Talibani, on a comprendre que comment un businessman, il faut que ces histoires-là s'arrêtent. Merci beaucoup. Mbongo ya soda, mbongo na ya kolia, l'État a pesaka et comme il a akufi na fond, il faut qu'on na que mototel, qu'on déclare qu'akufaki, mbongo na ye, pesa mwana na ye, pesa libota na ye. Les ambons a binoté, les ambons ya ba consité baliaka. Ça te va ça la marche, les ma dernière match na kantat qu'on a réclamer mbon na bango. Il faut que lukaka totinda nani kuna na fond, totia nani yawa, totia nani sika bena armée pour que atinde la kabiso ba retour. Makambo ana efesi là. Il faut qu'on devienne sérieux et même dans l'armée. Merci beaucoup. Dernier sujet, réduction du train de vie. Qui a annoncé dans le Conseil des ministres, les fonctionnaires, les fonctionnaires, les lobby, ils sont cause de la mécanisation, ils sont cause de la réajustement. Il y a salaire na bango, mais boye sous na ma réduction de train de vie, non, pas de mécanisation, sursoir nanou, mesure wana, ozali ko boma fonctionnaire, ozali ko luka ko tiakimia. Namitu Nabango. Alors que mesure, non, il faut le demander, il peut Bob Kia, pour comme tous les bandaka. Si vous avez na Bob Kia, la mesure, on a Ezali, pour Namboka, le Conseil des ministres et puis si décision nango, mais pas fonctionnaire, Baléli. Ezana, adage Moko et Lubarani, l'homme passe, mais les institutions restent. Et l'homme, quand il est encore présent, même quand on est en état de guerre, l'appareil, l'administration publique continue de fonctionner. Et ça a raison. Balobi va réduire le train de vie, sur soi, la mécanisation. Bon, ça veut dire quoi? Que tu vas couper les sous. Donc, il y a des agresseurs, mais il y a des population stratégiquement. C'est qui a trouvé cette idée-là? Donc, ma famille, je suis Balobi te ba continue ko futa mais réduction. Réduction ya nini? Les plus hauts fonctionnaires gagnent combien? Écoute fonctionnaire au niveau réduire train de vie na yé. Réduire ce qui mécanisation na yé wana. A gagner en termes sur 500 000 francs. Bon yo to gagnera 10 000, 30 000. Le babiso ba haut fonctionnaire il faut réduire train de vie na biso. Ce qui autant la na cortège il y a 10 véhicules. Réduire, on a 3. Attends, mon peu. Thomas Sankara, à Salamani. Ozamaloba. Diego Baba Silis. Au temps pour le besoin de $10 000. Mais le bas pour l'école, on a eu. Pour moi, quand on a bien. Donc, on a $10 000 dans la cima. Nazo a 1 000. 9 000 na pesi amona numboka. Na pesi amona basoda. Mais, bateau yo, on est basoda quand on a idée, on a distraire le président de la République. Je ne pense pas que le président a pris acte de cette histoire. Hein. En conseil des décideurs, en conseil des ministres, de ne pas prendre acte? Non. Il faut avoir sous réserve. Avoir sous réserve. Parce qu'on a des distractions. Tu vois, quand dans la même vidéo, il y a caméra. Parmi les collaborateurs à la présidence, il y a aussi des tout. Bon, on a tout Tiwana. On le voit à tes points. Casse-quoi. Jean-Pierre Bemba Munga azo yenga na mboka liwa peso landa ye azo tambola pona ekolo yo zawana ka kosaka ba vidéo
Quand ça va vidéo, il y a des tout. Quand là, on a qui par contre point. C'est pas le moment. Est-ce que je crois que c'est une ancienne vidéo aussi, hein, ça y est, on est soit, mais ce sont ses propos. Est-ce que c'est le moment il y a Bimisa Biloko voilà? T. Bah tout type bavana biso. D'une part, il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas avec tous les Rwandais. On ne se bat pas seulement avec tous les Rwandais. C'est l'administration Kagame. C'est l'administration Kagame qui nous fait la guerre. Donc, Rwandais n'y ont surtout à bête. Mais, Boti Kabilo Kouana a réduction en train de vie. Bah, aux fonctionnaires, Kamere, si tu gagnes $100 000, réduis ça même à 10 000. Zoua 90 000 unions soana, paye ça moun na effort de guerre. Mosso. Bato union soya, na tangi bien ba haut fonctionnaire. Botika au distrait mon Diamboka. Pardon. Le pays est en guerre, le pays est en crise. Alain Bombia, réaction. Je crois que annonce wana et puis ça m'a ministre Patrick Mouyaya. Toujours. C'est normal, c'est le porte-parole, du gouvernement. Il y a train de vie, il y a l'État, mais il faut toyebi na moko, toyebi qui sont les budgétivores, qui sont les institutions, qui sont budgétivores, qui consomment à outrance. Bon ya mboka, toyebi ben institutions et budgétivores. Présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, tout y a des institutions budgétivores. Il faut qu'on diminue le train de vie, il y a des institutions. C'est-à-dire pas de voyages inutiles, pas de déplacement, pas de mission, J'ai vu dans un groupe WhatsApp, le ministre de l'Industrie a renoncé à voyage. Il fallait que les France a renoncé dans le Ça a renoncé. Mais a renoncé, donc c'est applaudi. Il fallait même pas. C'est un non-événement. Où ils ont budgétivore, où ils ont consommé par rapport même à nos fonctionnaires et tout. C'est vrai que les fonctionnaires, surtout, il faut participer à sacrifice, mais où il y a d'abord dans l'institution, où ils ont budgétivore, ils ont peu reconnu, ce n'est pas caché, c'est bien connu. Depuis l'année passée, on a kanisi même la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire armée Azali na 1 milliard de dollars chaque année pour na makambunaye pour na objectif assassiné que à quoi atteindre. Et chaque année l'État a coupé ça 1 milliard pour na makambuana surtout. Et je vois situation, tous qui déjà la situation de la guerre depuis l'année passée, et situation exacte s'empirer. Il faut qu'il y ait l'effort de guerre de la part des entreprises privées et des entreprises publiques. Il faut réduction des trains de vie. Il y a des institutions, ils allaient budgétivores dans le cannabis, réduire le train de vie, c'est tout à fait normal. Mais Keba, pour les Congolais à la tête, et budget où ils ont coupé sa armée, bon où ils ont coupé sa armée, en tout cas ceux qui battent les soldats militaires dans le front, batindeli bon ya kolia il faut bon na eko melakai, batindeli prime il faut prime na eko melakai. Éthique makambwala ya éthique la kana Kinshasa ça la kaba opération et tout, batouana ceux qui bozu ba il faut que fusiller ba. Il faut qu'on fusille en public. Tout botier bango, ceux qui bolingo fusiller bango, te botia bango na cage. Après que ça mbisa bango, botier bango na cage, bisoto kende ko bamba bango mabanga. Très bien. Tout c'est bon na kata cage, comme quoi musée, boye botala na kata ndaku na bango. Botier bango na cage mitakala to yiko bamba bango mabanga. Tozoi ko koma nasuka ya masolo ya mboka. Ya mokolo na lelo mwana mboka Alain Bombia eloko nini tokoki ko retenir comme mot de la fin na yo na mokolo ya lelo naza kokanisa ke chef de l'État pe l'État congolais mobimba déployer diplomatie moko makasi po toza komona pression oyo eza kosalema sur le Rwanda
pe na bamboka mosusu lokola Union européenne minoko ils ont se délier bato baza koloba loba mais c'est pas suffisant pression wana il faut continuer pour que Rwanda azala vraiment contraint ya ko retirer non seulement ba militaire na ye mais na ba pantin na ye nyonso abimana bango pression wana il faut continuer et en interne tout ça ko senga na bato une cohésion autour du chef de l'État et puis motona moto akende ko mobiliser et pas une ba jeune ba adhérer na armée pour défendre le territoire. Tout le monde na pesi lungo nya mingi na nationaliste les nationalistes les plus sérieux de la République moi na mboka Jean-Pierre Bemba matondi mingi na ye na musala wa azali ko sala azo ko sala ngo na ekolo. Merci mingi ndeko Savane Zamba. Alibia Sali Kolanda Biso na Social Télévision mbote na yo ndeko Savane tokomi na suka tout en annonçant en disant que 773 décès ont été enregistrés dans Makambu oyo izoleka na Nord Kivu 773 décès enregistrés et 2800 blessés recensés. Bobkia maloba suka pona mokoneleo je ne cesserai d'encourager nos vaillants soldats, nos vaillants combattants des FARDC. Nakotikakate kokumisa bino. Nakotikakate kokumisa bino busa musala longonya na bino. Nayebi ke bokotika munguna alekate. Bokotikela nzela te. Nakopesa pe félicitations. Tamsu ba oloba ngai nazo kumisa Jean-Pierre nazaka mamba MLCT. Mais nazo kumisa nde ye mwana mboka Jean-Pierre Bemba. C'est le seul à la kisi niveau ya homme d'état oya zali. Bande konyonso yo tozaki ko to makelele bango bazaka bayaka na makelele na moko ba uta ko tanga awa soki azalaki ko sala makelele awa ya changement de constitution. Ba bi azoyo kana insulter. Azoloba te. Ngai na okumisa ka Jean-Pierre Bemba. Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, yo, Ozali, garant de la nation, magistrat suprême. La minute Oyo continue à penser État et agir État. Ba distraction wana nyoso ba koyela kayo wana baloba. Makambo train de vie yo mo telemela ngona. Telemela bango wana tala ba ozamo konzi. Sankara salaka ngona ba ministre na Thomas Sankara asalaka otambwaka na Mercedes ozongi na Peugeot to na Renault oza capable ya osala mo payer ba ke muta ko simba waza te population toza na sima na yo ngai Bob Kia na sima na yo Félix Antoine Tshisekedi salana no mekano ko assainir environnement na yo ba masolo moko bo ba oyelaka wana ezanga tina pense état monsieur le président. Tokomi na suka ya mokona lelo toutes nos pensées positives alors na mampinga ya République démocratique du Congo bazali kuna na est bazali ko bundela ekolo ata eteni moko te ya mboka ekokende basila koloba yango bazo bunda po ete Congo etikala moko nyonso otokoki kosala ezali kotia bango na mabondeli pona ba oyo basambelaka ba o ba rolukela mbongo bolukela ba soda mbongo po biloko malonga esombama baleka na kobunda po Congo etikala ndenge ezalaka bandakala tozana posa ata moko te ete ndambu eki lobi nazali kosolana ndeko moko tutanga na ifasik akangami na Goma ndeko azali bloqué tant to sololi muke sentir pendant que bandeko au bazali na est bazali konyokwama mais le sambo na biso ezali ete mampinga basala oya bango Congo tokolonga kotali la mindele kotali la communauté internationale na moni ezali kofuta te totali lo biso moko to sala oyo sengele salema po Congo eleka na kolonga pe batosa Congo ndenge bazalaka kotosa
Zaïr na bambula oesili koleka. Merci mingi Bob Kia. Merci. Fondation Beka. Oui. Merci beaucoup. Dans mon interrobé tapé ma sola fondation consulté bananu fondation nani yango batabi na simana. OK. Nana mboka lebo mbia matondi na yo molobeli ya dynamique Bemba président. Merci na bandeko basumi ngai na technique bazalaki wana na moni chancel azalaki wana na moni pe molai na biso amisi après 2 semaines ya kokima na moni azonga isu musala lelo na ebite soka kendaki wapi. Merci na Yves Le Chouangue Fistoa na réalisation. Merci na José Andel, directeur technique Otozakinae depuis Tongo Tokutani. Lobby 9h, prenez rendez-vous. Bah, message d'Amino Bozali, Kokoma na 085 199 98 22. Bon, continue na Kokoma Tokotanga yango na ba émission Oyo Izali Koya. Ticket de qui a votre bonne décolle Kakozala au Mabota Nabino Tokutani Lobby.